Matondo oyo bonso bafongoli miso na bango pona koyeba buzoba nini basalaki dans le passé et maintenant ekomi nde ntango ke moko na moko na kati na biso akoka koyeba qu'est-ce qu'il doit faire pour l'avenir ya bana na ye pour l'avenir pe ya ye moko pour que le danger est là. Ya so bandeko bana nsome kolo Congo tobandaka émission na biso topesaka liboso ne matondo na Congo ya tata Nzambi ya mpungu tolendo tomoni pe papa ndeko na biso matondo lengo masidi aza na biso wana matondo ya solo te tata Nzambi ya mpungu tolendo apambora moko na kati na biso bisika tolenda mabota na biso ya kotala maso maako yelaka biso liboso to akomona ya solo batebele baako comprendre yango nano bien te mais biso na tenge na ndenge takoyebela likambo esengeli mpe na biso toya tobeta mbela oyoko to bandeko ke bandeko likambo ezali ndenge boni liboso topesaka matondo na Nzambe ya mpungu tolendo ya solo te bankoko na biso babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele Nzambi gaungu kalunga Kemo pelo kume songobele na koma mvulusi kimbangu ya ntungunwa na koma mama kipa vitandona. Tango biso tobele koloba kibu biso. Tango tobele koloba la bilo ki ya solo toye batoza banani na kati na moto. Mingi parmi biso ba aliéné mental ne comprenez pas. Ba bele ko zelane Poutine aya koloba la bilo ne pomo yeba. Bon, nous allons Poutine à relever bino. Il y a solo Poutine à l'obité. Mais tant papa en fond la banane koloba. Ngai na banane koloba. Bon, dis-moi qui bisoté. Vous savez que Poutine à koloba. Pour moi, il y a solo ko tous à partout. Ah bon? Il faut que tu vas et belle va comme kamwa. Oh, il y a solo tous à partout. Tous à partout. Le koloba ya banda kala. Bandeko, oh, nous se toloba. Natangana belelaka maloba na ngai nganga boko mona makabe kokokisama na kati na mokili oyo na kati na kolo Congo na kati na kachopa boko mona mingi bako grense ba mino abeleko belika bako grense mino bandakala bokeba boko grense ba mino ebele bako remercia jambe ay tota si je savais même comment on le voit déjà. Et bien là, on a vu ça comment on le voit déjà. Tu es bakité. Donc, il y a une plus de confiance dans ta taille. Tel n'est pas venu pour la mission de méthode. Là, il y a une tu sais, il y a une pas à la mission. Bon, pendant la vidéo, la mission, on a des côtes. C'est cassé en deux. En quatre, comme Banobaka. Pour la bino. Tu as l'émission, moi, à 10 minutes, 20 minutes. Na mususu mulai po ete botinda bandeko na bino basutuka te toloba bandeko lelo mingi bakomokoloba soki toyebaki bon nano boyebi nano te si bokotiki na kati na libulu nano boyebi nano te po ete bosi bokoti na kati na libulu wana lelo tokoexplike bino est-ce que tu le mot azali trouble fait ou azali mal nécessaire tokoexplike bino yango ozala presse te batata bobenga bandeko nyonso oyo bazali na nzinga na bino baya bapusana pembeni po ete balanda nini toni bino moko na lelo ya koyeba ke oyo solo ezali lolaka ya mvulusi kimbangu toyebaka na avance makambo ebele toyebaka yango te toyokaka wana tukolobela bino me ntango yaka nde tomonaka ke ezalaki nde boye Voilà, tozongiseli biloko wana na mokuse po ete kimbangu andima kipasi
bino boyeba ki ete mingi bafinga ki kimbangu na tango na 21e siècle mingi na kati la biso bafinga ki même chenu ache na bino kimbangu na bino wana pote mundela lebele yo kono azandoki yo ondimaki ko kono azandoki mais tango to solo Congo za mboka na bondimaki te ya solo bandeko toko ya ndepote sabino makamu nyonso ndenge nini ezali koleka na kati na mabele kolo Congo. Alors toye wana po etete expliqué bino makamu nini eza koya liboso likambo za koya avant tokota na bilili bandeko bo attirer attention bolanda nga na bokebi nyonso. Attention na bino na senga na bino bolanda na bokebi nyonso. Tshilombo ayaki na Congo kosala nini? Mission nini Félix azalaki nango? Bandeko Tshilombo ele tuti rwandais ndenge bayokanaki bamonaki ke Tshilombo azalaki mal nécessaire oya ko servir bango pour ete ba gagner 5 ans ou 10 ans na porte bazalaka kawana batuti. Les occidentaux aussi ont profité pour le que c'est un maillot faible, aza yekolate, amayelete, toko manipuler ye, amemaki na ba acte nyonso o esengela ki ba initier ye ba memaye na ba o nyonso basala ke pote ba affaiblir Tshilombo. Bandeko makambo za kobongwana makambo ezali ya kobongwana bolanda malamu. Donc ça dit que Félix Tshilombo ayaki wana pona ye moko aza inconscient ayebaki te eloko nini koyelesaki ye wana batiaki ye po ete asala mosala moko a joué rôle ya accomplissement ya oyo ya prophétie ya kimbangu alobaki oyo tolobelaki bino ke bakokota baarme nyonso ya mokili bakokota na Congo bakokota mais kobima na bango ekozala difficile. C'est là où bakozala humilié les occidentaux bakozala humilié na Congo. Tobisaki bino boko talaka guerre oyo eza koya guerre wana bomoni na bachar ya Poutine a commis Z. Dernière lettre ya alphabet eza Z. Donc ezali guerre ya suka oyo ezali komilengele na kati na mokili oyo tako eza koya. Ba Illuminati, ba franc-maçon oyo nyonso basanganaki bango nyonso baponaki nde Tshilombo pona bango ke Tshilombo azali olala batuti alobi yeyo nde toponi. Baeliminati balobi yeyo nde toponi. Baframason balobi yeyo nde toponi. Ya manamu nde yeyo facilitateur. Bon, c'est bien. Église kimbangiste kuna balobi yeyo toponi. Église kimbangiste balobi tobenga Denika Zadi yeyo nde toponi. Bango nde bakosala ke biso tozalaka na mbongo tozalaka na pouvoir tout petit peu balobi oui Félix Tshilombo penza njelu na biso ko bandeko na Kasai balobi oui bango bandimi Tshilombo eza profit pour la biso ba mama ba papa bolanda makambo ezokokoma ndongo. Voilà, Tshilombo facilitateur, tu vas permettre la grande puissance, va profiter de le Congo pour affaiblir le Congo. Tshilombo a facilité Bango, va affaiblir le Congo, va réussir. Oh mon frère, prends tout ce que tu veux, amène tes frappeurs, amène tes amis frappeurs, voleurs, bandits, criminels, amenez-les au Congo, on te laisse, non, on dit rien du tout, faites tout ce que vous voulez. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Il va détruire le Congo par terre. Kimbango lobaki, nti ta foi. Mabele et Kokufa. Mais il fallait pas bon mabele wana non.
nti ekokufa ekokoma par terre ebongo Congo asike kobotama il fallait bato baboma mabele wana etolobelaki bino la libération du Congo ekozala atroce l'atrocité ekozala l'atrocité tovivre yango déjà na kati na ekolo Congo bato bakokufaka butu na moi makila akotangaka butu na moi et la communauté internationale bakangi miso babi non ça nous regarde pas c'est bon pour nous il faut que ça se passe comme ça bakosepelaka plus de 18 millions de Congolais morts na cause oyo Congo balobitete wana te biso tolela kaka 800 têtes 800 crânes tolela Félix bakekona 800 crânes mais azostala 800 crânes tolela 800 crânes abosani ke plus de 12 millions tokomaso na 18 millions de Congolais. Combien de génocides wana babosani yango tata nzambe aza kotala bon. Vous avez tué mes enfants. Vous avez massacré mes enfants. Plus de 12 millions de Congolais, vous avez massacré. Vous ne connaissez pas ça. Vous préférez aller reconnaître que 800 têtes, 830 têtes ramassées à gauche, à droite, et alors vous chantez à cause de ça. Ok, continuez de faire. Si le mopé wana, kuna na Bugomba bakufi, kuna na Beni bakufi, na Butembo bakufi, na Kinshasa bakufi, na Bandundu bakufi, na Bakongo bakufi. Tu ne vois, ça ne me regarde pas. Appelez vos morts. Moi, mes morts, à moi, c'est les Tutsi-Wallais. Donc, tes morts à toi sont des nilotiques, mais tes frères Bantu ne sont pas tes frères, tes sœurs. Bande Kobolanda. C'est là où vous allez comprendre. On a et attirer l'attention de beaucoup de gens pour comprendre les grandeurs et ensemble. Nos divinités, si on va pour ça, la police, chez nous, avec n'importe quelle chaîne, vous avez eu vraiment la chance d'être abonné là-dedans. Et la conseil, on a besoin de partager l'émission Oyonaba Nyonso. Alors, na expliqué bien nyonso ba ko mona ke makambo nyonso akolekaka na mokili bolela te ezali prophétie esengelaki sala balenge bakomona ekosalema il fallait bato basala yango nani asala yango bakopona parmi biso batraître nde bakosala yango nzambe alobi bango balobelaki bango nde bato bakozala bakotrahir Congo bango mpe bazala molongo esika otrahir Congo banani bakasaye nzambe atindi bango nzambe apoussé bango pote ya bango ya kobotama nga yanga nete betoko mona ngo baloba yango et voilà Chilombo akanisi ke ya akomi roi akobombe akovimba na baotojour na mabele ya nani ya kimbangu bali vimba mwana vimba Félix baza kovimba bandeko na ye mpe autour na biso mpe bakovimba mais bakofuta ndoro de tribu ya bazokobomanaka bango na bango la confusion bakobomanaka la malédiction oyo ebomi bango andeko oyo eza émission spéciale bolanda na bokebi nyonso matondoro la like na bino matondoro bakere na bino ezali vraiment important makambo tobisa bino lelo elobama na tebe tobisa bino yango c'est là où à partir de maintenant ceux qui veulent na kati l'émission ne cherchez pas parce que tout est là dedans oyo bokomona avenir na biso ezokozalaka dessiné à partir ya émission oyo bolanda bokebi nyonso voilà bandeko bana somekolo Congo topromekaki bino ke l'Armageddon elobamaki na baprophétie ke Armageddon la guerre céleste ekokitaka na mokili un jour esika mokili ebandaki esika nzambe abandaki kokela mokili l'Afrique, les personnes de l'humanité, beaucoup plus précisément les Congo, bino boko négliger, Congo bino boko trahir, Congo bino boko mone loko pamba, eko banda wana, humiliation, oyo balbati ke fait hégémonie na bango, et si la quitté, boka quitté, c'est la fin de notre hégémonie. Donc, toi, sur la force, tu as recommandé mon qualité, mais fin hégémonie na bango, et si bango makasi, yako tchaka ma boko na bango da Congo.
à la fin de leur hégémonie, ils sont très forts wapi na Congo. Tous sont réunis na Congo. Eh, Kounabaye, to Koutana, Baké Koutana wapi na Kigali. Réunion pour la nini pour la détruire Congo. Ah bon? Congo, ok, réunissez-vous, partagez votre gâteau, allez, va partager 4 morceaux, allez. Tolobi Boni, Tolobi, Kassai. Les 2 Kassai, un français. Oh, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Le français va jouer les 2 Kassai. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il reste où? Il reste les Bandoudou, l'Équateur, Bas-Congo, Kinshasa. On donne à qui? Cette partie-là, on donne ça aux Allemands. Nous sommes d'accord? Ok, les Allemands vont partir, voilà. Et alors, quelle partie encore? Katanga seulement. Allez, les Belges aujourd'hui. Non, nous c'est les Katanga, pas autre chose. Nous les Katanga. Les Katanga aux Belges. Ok, je suis d'accord? Oui, je suis d'accord. Allez, les Kivu, Ituri, c'est nous les grands maîtres de ce monde. C'est nous. Ok, c'est à vous. Je suis d'accord? Ok, tu es obligé de signer. Si. Et le collègue n'a que Gali Yangoa. Signature et d'accord oyo ya balkanisation ya Congo parce que l'avenir ezoye la bango mabe avenir sur la bango mabe wapi soko tali les États-Unis novembre déjà tombé à ma casse entre les démocrates et les républicains au bako banga que Joe Biden a koko nani Donald Trump a au pouvoir. Alors, bango fa beta la carte de bango ya suka. Et carte de bango suka, il faut beta ngo la Congo, on va perdre le reste du monde et tirer le Congo. Minerai à Congo, uranium ya Congo, pétrole ya Congo, coltan ya Congo, cobalt ya Congo. Ba minerai de sa Congo na maboko banani, na maboko na bango occidentaux, c'est à nous. Et les autres côtés BRICS pas au talent. Partagez. On vous observe, vous pouvez partager et balkaniser. Vous devez partager, ok, c'est bon. Alors, allez en action, allez aux actions. Maintenant, les autres les observent. Et comme il y a Ngindangi, dans le Mama Congo, Ngindangi des Akoya, mise en pratique. Ils savent partout au monde que les Bénin Congo ne sont jamais d'accord pour la balkanisation du Congo. Ils savent partout, et les BRICS, et les OTAN, et tous ces Occidentaux en général, savent bien que non, les Congolais, les Bénin Congo ne sont pas du tout d'accord pour balkaniser leur Congo parce que c'est leur divinité. Et non, par la force, nous sommes un facilitateur, celui qui est là, Félix Antoine avec ses amis, ils sont tous d'accord, il ne faut pas soulever. Non, parlement, est-ce qu'il y a le référendum? Non, laisse ça n'aller pas là-dedans. Là, dans le cas du Congo, il n'y a pas la démocratie. On ne parle plus de la démocratie, on ne parle plus que non, référendum, avis de la population, avis, non, souveraineté, non, pas où et tout ça. Non, on décide, ça va être comme ça. Bill Clinton a dit, non, c'est comme ça. Et Nicolas Sarkozy a dit, oui, c'est comme ça. Oui, nous sommes d'accord. Ah bon? On verra bien. Alors on va profiter de l'ignorance du peuple congolais. On va profiter qu'il y a solo na kati ya Congolais mutu kwa réagir azate. Et alors nous va poster que bakukui na kati na mutambo. Bakui na kati na mutambo na Nzambe. Piège divin. Bakui na kati na ngo parce que ma pele wana eza Nzambe fallait basuka na ma pele wana. Il faut que bango nyonso bazala humilié, pas na mboka mosusu, mais humiliation na bango, il faut le ba maïsia Nzamba balé ko créer mokili, ba c'est 8 siècles, plus de 800 années, il y a domination au monde, il faut basuka na Congo. Il faut, tout doit finir là au Congo. L'humiliation de tous et toutes doit s'arrêter au Congo. Voilà le commandant le Congo, je pense que tout déjà va venir comme comprendre qu'il y a des choses sérieuses au et ça pour le moment awa.
Matondo baker na bino, matondo like na bino s'il vous plaît. Avec ça me plaisir parce que quand on fait des trucs comme ça inspirés, na ndenge ensemble et senga rappé baker na bino na like na bino peut ça aussi courage de vous faire expliquer des choses comment ils ont koya les bosso na biso. Alors la guerre spirituelle au boyo kaka Armageddon oyo ekosugisa fin hégémonie na bango ekosugisa nyonso na Congo. Et alors eloko wana ekoraté te bilembe bakomona baza amorti partout na Ukraine papa na Ukraine ayi de fait na comme la Israël Iran Israël kuna Hamas Israël donc mobule continue na kati na Moyen-Orient eza amortissement pour des bitumba ya suki eza na mboko ya bino bitumba ya suki eza na mboko ya bino ekorate te ezo ya wana au moins nzamba asala miracle na mosusu mais toyebi ke bazo se préparer bitumba suka ezo ya wana na kati na Congo. Et si on a même tout là, ah cet homme nous disait ça, ah il fallait comprendre, si on savait, trop tard. Ça c'est, en tout cas moi je vous parle en tant que le grand sacrificateur, je vous dis, ça va, nous allons le vivre. Donc vivre yangowana les binobokeba. Les rendez-vous de la guerre, Z et le Kanakati le Congo, on ne pas se préparer. On va se rassembler. Non, et qu'on na Israël, et qu'on na Nignote, na Moyen-Orient, et qu'on siga mukili bandaki, et siga ba nyokoli peuple, ba nyokoli mingi na kati na mukili, bino biso ba bantu. Il faut souke pa ina biso. Et alors, vigilance. Prudence, comportement, mentalité que je vous recommande de revoir. Chacun doit régler. Moko na biso ba ko régler. À régler mentalité naie, à régler conscience naie, à régler façon de voir des choses, à régler niveau naie à compréhension des choses. Maintenant, avant il sera trop tard. Mingi pour na bango c'est déjà trop tard parce que mingi va la bisoté mais va ba nyama. Alors, vraiment, beaucoup de prudence, nous pouvons avoir un Congo. Oh, nous sommes là, voilà les résultats, il y a un autre qui est là, donc, nous sommes Emmanuel Macron, qui poussait dans l'orgueil. Orgueil Emmanuel Macron, a bêta qui tolo na Ukraine, a bêta qui tolo, c'est moi, anéantir, amortissement, waouh. Si on va dire Congo, non, c'est nous allons décider ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Bon, c'est là où on vivrait la grande humiliation. Et souvent la banque aux alawana. Yon décide là, et c'est à vous, chers compatriotes, de quitter ces milliers de distractions. Vous quittez distraction s'il vous plaît, Madame Mama Congo, avant ça la bino trop tard. Donc le bino à côté de la carte de distraction, aux gens que les gens tout le temps que bon quitter ma distraction inutile parce qu'il va même abîmer n'a rien. Mais tout le monde y est la bus sur la carte de l'andako, bus sur le y est bah qui tout le monde la bus bon la distraction à tilongoté, bon la distraction à politique bon la distraction à pasteur à religieux bon l'andaté, bana mama Congo, bon l'andaté. Wayoki malam wayoki to kantiki ezana normal ngana subina na Congo ya tata Zambia mpungu toledo oyo bandi makiete no kantaka komongo yakale kutapona baka die boko mona eloko tesabilo ya solo tata Nzambi oyo ya solo moindo oya banda mukili akomisa biloke na tindaki mwana na ngai ayaki alobelaki lobolinga kinini bolinga la tamvela alobaki ngana za pape ngana zali bishop ngana zali pasteur ngana zali boyokela ye boyokela ke te pona nini ya on se bino papa maman keba bileko eza ya mabe. Voilà bandeko bana somme kolo Congo. Alors les satanistes babandi kokoma na problème ces gens oyo ba confina ki bino ba tchaki bino na kati ba ndaku ba bisaki bino ki mo bimate ba la tchaki bino bilo ba pembe
na ba couleur bilambe belebo kangamino kwa bino bo lobate bango mo bayebi ke makamona bango ezoyela bango ndongo po ete bayebi ke moyen ba continuer makamona ezate ba komona ke solo nzambe siko muta ko décider sort na biso eza na maboko na nzambe et nzambe azui contrôle na nyonso bayebi na ba monde satanique na bango bayebi ke ya solo bitumba ezokoyela bango bayeba bango moko ke non bitumba oyo bakobunda yango te mais satan ayebisi bango bokende comme oza na confiance na mboka wana il y a des gens qui sont avec vous na mboka wana bakomisaki bandeko na bango bapede bakomisaki bandeko na bango balesbienne mais bango bazali bana elaka et voilà basi bakoma ya biso tozwa bango yango tosabi mikolo eleki bandeko bokebisa milimo na bino bobangisa molimo na bino moko na biso akeba azobangisa milimo na ye. Alors mes chers amis, voilà bandeko oyo takomona eza koyela biso na kati na ekolo Congo tosi bino ke eza koya mabe mais bino oyo be na Congo bobanga eloko te bobanga eloko te me boyeba baconsigne oyo nzambe alobela biso oyo esengela biso tobanga yango biloko misata apesa biso bainstruction bolingo mibeko mpe misala bolingo mibeko mpe misala tozongela yango na bokebi nyonso. Alors oyo ayoki malamu yebisa ndeko na yo ntango ekoki yebisa mampinga ekolo Congo esika nyonso bango bazali ke wi ntango ekoki moto na moto azwa disposition na ye azwa ndenge nini azwa contrôle ya mabele ekolo Congo mpo ete nzambe asepela na ye ya solo asali nyonso mpo ete abundela mabele ekolo Congo mais kobanga ezala na bino te tosengela bino ka biloko oyo ya prudence vigilance ke toloba plus jamais kondima ozala mowumbu ke badicte yo encore na batuti ke wi bamonte stratégie tala malere botiki bana na bino Hippolyte Kanamba ekosala bango mufu wana bazwi baningo kote kosoma milimo na bango na mbongo bakomi kolanda rais bazosoma milimo na bango donc bokebisa bana na bino bandeko bokebisa bango eleko eza ya mabe oyo ezoya liboso na biso eza ya mabe. Nzambe ayebi ke bana na ye akotika bango te mais yo mpe mwana so oyebi ke papa na yo aza wana tosala mibeko ya papa na yo landa oyo papa na azopesa comme instruction nde okobika so olandi no tomoza nalobelaki ayokaki na ye te tika ye akende bakotika yo okende. Voilà matondo epai na bino ale tokoti na molai ya koluka koyeba nini oyo ezali kobombana na kati na mabele ekolo Congo ya koluka koyeba nini omona nazwi ta ebele eza très important makambo nazwi par rapport na pesi bino par rapport ya actualité oyo bozwa kozela oyo nalobeli bino bandeko salisi oyo 25 minutes moko na bino akoko kokata yango e atindela bandeko oyo baza na kati mobungi oyo baza na kati na mentalité oyo ya kala oyo balinaki bayela biso na kati na ekolo Congo ya kokontinue kaka kokomisa biso ba faible quoi biso moko toluka tobunda nango tobima na yango allez toke. Bonjour, nous venons vous informer que dans très peu de jours, Félix Tshisekedi sera chassé de la présidence en RDC, alors tous ceux qui le soutiennent doivent désormais se préparer au chômage. Il est important de souligner que Félix Tshisekedi n'est pas là pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais et du Congo, mais il est là juste pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo surtout. Bandeko Félix Tshilombo boyebi yango ke wana bolinga te eza volonté na biso te volonté ya Nzambe po ete oyo yebi koki aza obligé à quitter pouvoir. Alors voir tout ça bino bandeko bozana président te oyo bokoselake bozelake non te biso tour na bino eza lisu te tour na bino esi elekaki boyebaki koprofite na tour na bino te oyo boganyaki oyo boperdaki alors ça ne sert à rien ya kolukaka koespérer encore na tour na bino oyo ezali koya eza lisusu te. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour proclamer une vérité longtemps dissimulée, une vérité qui ébranlera les fondements de notre compréhension du monde. Les Noirs, oui, les Noirs sont nos maîtres. Le président Poutine vient de briser les chaînes de l'ignorance et de nous révéler que les Africains sont les maîtres du monde. C'est une révélation stupéfiante, une vérité qui transcende les frontières du temps et de l'espace. La race blanche, dans son arrogance, a pendant des siècles dissimulé les preuves éclatantes de la suprématie de la race noire.
tous les grands prophètes, de Jésus aux autres prophètes, étaient noirs. Tous les Égyptiens, les bâtisseurs de pyramides majestueuses et les gardiens de la sagesse ancienne, étaient noirs également. Les hommes blancs, dans leur quête de domination, ont déformé l'histoire, nous présentant des prophètes aux yeux bleus et aux cheveux longs, dénaturant ainsi la véritable essence de notre héritage. Mais les recherches et les découvertes archéologiques révèlent une réalité différente, une vérité qui dérange les fondements de leur récit mensonger. Pourquoi tant d'efforts ont-ils été déployés pour étouffer la véritable histoire de l'Afrique noire? Pourquoi leur dire qu'ils sont pauvres alors que les richesses du monde reposent sous leurs pieds, pillées et exploitées par les puissances coloniales avides? L'Afrique, berceau de l'humanité, a été dépouillée de ses trésors, laissant derrière elle un héritage de misère et de souffrance. Mais aujourd'hui, grâce à la voix courageuse du président Poutine, le monde entier doit entendre la vérité. Les mensonges et les tromperies doivent cesser. L'Afrique doit reprendre sa place légitime dans le concert des nations, en tant que gardienne de la sagesse ancestrale et des richesses inestimables qui appartiennent à son peuple. Le temps est venu de rétablir l'équilibre, de reconnaître la grandeur et la dignité du peuple africain. Ensemble, levons-nous pour embrasser cette vérité révolutionnaire, pour construire un avenir où la justice et la vérité illuminent chaque coin de notre monde. Matondo. Voilà les combats sur le Congo à sur le terrain. Oh non, so ezali koleka liboso la biso. To la kabino ba makambo oto tela kabino esengela ke moko na biso afongola pe miso akoko sosola. Soko boy ko fongola miso boy ko sosola mama papa yone moto okotika na kati na kubunga okomona ke bande ko balobaki minga na cheki na ngai tembe. Bande ko balobaki ngana boy ko yoka papa mama e kozala passe mingi po na yo. Et alors, ce qui est biso malamu, yoki biso te oluki oluka moto musako lebela yo etali yo po ete tango pour aveugler l'homme noir. Lui qui a montré la voie à toute l'humanité, lui sans qui aucune race humaine, quelle qu'elle soit, n'existerait pas, se trouve aujourd'hui sujet de moquerie, après que son histoire lui ait été volée, calcifiée et accommodée à la vision impérialiste à travers un vaste projet d'expropriation et des mensonges. Tous les historiens s'accordent sur l'idée que l'homme, l'écriture, la mathématique, l'astrologie, la médecine, la philosophie, bref, toutes les branches de la science ainsi que la vie elle-même sont nées en Afrique. Mais ils ne disent pas comment et pourquoi l'Afrique se trouve bloquée dans un cauchemar qui semble de plus en plus interminable. Ils savent qu'ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, puis ont procédé à un remplacement systématique des populations noires au Maghreb. Ils savent qu'ils ont repeint à leur image certaines statues de l'Égypte ancienne pour tenter de se hisser dans une histoire qui ne leur appartient pas. Ils savent qu'ils ont volé les objets spirituels et technologiques de l'Afrique, qu'ils gardent au secret dans nos masques sacrés pour communiquer avec notre science ancestrale. Ils savent que notre mélanine couplée au soleil est quelque chose de plus en plus puissant. Voilà pourquoi ils nous amènent des crèmes éclaircissants pour nous faire perdre notre richesse naturelle. Ils savent que si les pyramides sont encore présentes en Égypte, c'est qu'elles étaient trop lourdes pour être transportées. Alors ils ont convaincu certains Africaines que Dieu est un vieil homme blanc aux cheveux longs, aux yeux bleus, son fils aussi blanc, ainsi que toute la divinité, le diable et ses démons, eux sont noirs. Et dans le paradis des musulmans, il n'y aurait que d'hommes blancs. Tout a été fait. Voilà, mes chers amis, bande koba na sume kolo Congo, ya solo kete ya kawana po ete totia bino biloko oyo ba bosa ko lobela bino balinga ko lobela bino te ba bombela ki bino be voilà bolingo na nzambe e bali ko lakisa lelo akomo ko renvele biso biloko nyonso o ba bombela ki bino ezo senga na moko na biso aluka ko ba makambo avec beaucoup d'attention koza lokolo moko na kati te lokolo moko na libanda te soko lokolo moko na kati komona libanda na badudu bomesana nango papa mama malere kozala na yo po ete kokoma ekoma na yo ntango wana ekoma no trop tard po ete toza koloba tokauki mongongo plus de 10 ans tolobaka makambo oyo plus de 10 ans tokokaukaka mongongo po ete na bino torécupere baame oyo ebele oyo baza na kati na bobungi. Voilà mission po ete moko na kati na biso abunga te azala to na kati na koluka nzela ya bonzambe na biso po ete basaka na biso mingi na kati na mokili oyo parce que
nyonso tomoni po ete solo babosana bombelaki biso vérité bayelaki biso na mensonge nyonso bayelaki biso lelo tobandi komona yango ya solo mensonge wana eza susu na ntango ya korene liboso na biso te parce que la vérité ekokoma l'escalier mais ekomi. Donc c'est à nous biso nyonso bana somme ekolo kongo te bake vérité wana comme il faut biso nyonso travailler sur cette vérité po ete bana na biso bazala kati na bobungi te ndenge biso tobungaki pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles, oyo toki na bobungi pamana ko sakana biso et puis ya solo balongi biso ba dominer sur biso. Voilà bandeko bana somme ekolo Congo ezalaki po na yango. Alors bandeko bana somme ekolo Congo tokei na ba sujet mususu oyo esengeli na biso to lobela bino. Tokei na awa na kati na mboka makambo eza koleka na kati na ba PPRD na bato ya oyo badungolo miso na bango kuna na kati na bango bobungi ekotele bango mabe mbilinga ekotele bango mabe. Et alors biso pe toza na bango na ngele ya koluka kolandaka de près eloko nini oyo baza kolukelaka biso wana. Est-ce que balingi tobunga tokota na bobungi po ete bango bayela biso encore baje o bayela ki biso ke nous les libérateurs. Donc mes chers amis, ça se prépare bako se préparer ndenge nini bako kosa biso suke bako salaka ba libérateur mais bazo koyeba te bako bandela yango ndenge nini po ete vérité nyonso oyo ya kolobaka bazaki ba libérateur ekosimba lisusu te. Alors tola on a considéré que nous ancien vice-ministre ya hydrocarbures ya mboka na biso monsieur Moussa Mondo abeti mwasi na ye balukutu ya solo makofi ya solo jusqu'à ce que mwasi akekufa na hôpital bakangi ye deja likambo oyo esali mpasi makasi na détail na reportage oyo. Comment n'a monsieur Moussa Mondo, jeune cadre ya PPRD parti cher ya Jacques Kabila Kabange, oyo azalaka vice-ministre ya hydrocarbures ya mboka na biso na gouvernement Ilukamba. Yene mutu a déformé mama na biso oyo na komo Alisa Kadija aza malgache mais toyebi te soki ezalaki kosola ndenge nini oyo monsieur Moussa Mondo abola mama oyo makofi mwasi na ye mpenza abeta ye na niveau bozali komona tala ndenge adeforme ye elongi monoko etengami awa mpona bibotu ya solosolo nsima ya kokonstate ke moto akomi mpenza akoni bondimela ngai ke monsieur Moussa Mondo jeune cadre ya PPRD oyo amema mwasi na ye madame Alisa na ndenge ya kobatama inde ti na hôpital initiative plus oyo ezomi na ex-24 novembre po azwa traitement mais lokola biboto elekaki makasi mingi boyeba ke mwasi akufaki likambo yango ezali mpasi bozwa sikoyo ndenge la polisi eye kokanga monsieur Moussa Mondo awa tala ndenge bazobima na ye so eloko voilà bandeko bato oyo nyonso okomona oyo bakota na politique oyo nyonso bazalaka na politique nzoka te mingi na kati na bango basimba bamoto e voilà ndenge baza kozwaka milimo ya bana milimo ya bandeko milimo ya bato ebele na kanisi tokokebisa bino bokeba bango nyonso bakomi na suka na bango ekoki e bango balingi bakende bango moko te ya solo babandi kolikide bato ebele mais émission totieli bino yango po ete tolakisa bino ke bokeba na maimanso bakosalaka na kati ya mbele ekolo Congo mingi na kati na bandeko na biso oyo baza kidima bakoregrete bakolela po ete bakoyeba teke ya solo ezoya na bango mabe bato bayaki na cadre ya politique na cadre ya religion nzoka te bato bakende kosimba bamoto à gauche à droite mpona bango bana besoin kaka ya kosakrifie ya kozwa milimo ya bandeko na biso. Donc kebisa ndeko na yo ya mwasi to mpe ndeko mobali yebisa eke makambo eza koya mabe. Alors bandeko tokei na kati na bato ndeko na biso UDPS viva nini kuna ce monsieur là ne connaît pas l'UDPS. Il n'a pas le sang des combattants de l'UDPS et même ce quelqu'un où il est cela beaucoup regretté pourquoi Mbata a occupé cette poste là. Maintenant nous allons nous battre, nous allons
combattre pour que Mbata ne reste plus encore à l'Assemblée nationale. Et qui ne quitte pas nous avons des intellectuels au niveau du parti. Mbata est arrivé au UDPS en 2018, avant les élections 2018, mais aujourd'hui il se retrouve avec un grand poste du parti. Continuons au parti au niveau des institutions. Et quand les combattants sont envoyés là-bas, et les maltraitent. Lui ne voit que son action personnelle, pas les autres. Voilà, bah vololé à batoué, voilà, Mbata Sakada, on a fait Chilongo, voilà, bah le limite ça chauffe, dans l'IDPS. Alors, vers la radiation de M. Mbata au sein de l'IDPS. Mbata a été hier tabassé à mort par les combattants de l'IDPS. Voilà, information, ma pessimission, de transmettre bien en haut, combattant IDPS, Tombo Kaki, et Bongo, Kedakiko, Kamata, Mbata, Nantela, Jules Koutunae, Nerute, Ndengene, Sukeli. Alors, la cadre Kaka IDPS, viva IDPS, viva, alors, ok, la cadre Yaba, Wewa, viva, Wewa, viva. Sala Baluba, Bayakisa, Salamolo. Mais la moelle, grand perdant dans ces aventures de Félix Antoine Tshilombo, Bakozabana, Bakozala, Oyo Bakasayen, Bango Bako regretter Tala, et Biso tout, ce monde tourne Bango, Bananda côté. Vie na Bango, Kakawana, au moins de vivre, à Sokolakate, au moins de vivre, voilà, 3 chemises. Abombe aboba iba bakulu na pe ba bela été na mwambongo ako belela ako kozwa batewa quel risque alali wana pe bakulu na pe bakulu na me batu bozo luka bango te bako kate pe motu wana ba junior so na moto ba kenango voilà eloko nini risque ba oyo ba yaki pour la fatigue allez béton et voilà et sikanini et souke bango béton. Alors, toki na kati na ville à Kinshasa pour votre information, Yakoluka Koyeba, Ndengenini, panier ménagère, et Zaliko Tamura, na kati na Kinshasa. Le gouvernement ministre va prendre, le gouvernement et le ministre va prendre l'équipe, la Faniwala. Como qui a gagné une femme accompagnée. Batata na renoncer na kwa kufuta mandamu hata mtokana compagnie za rakate. Leta za rakate. Leta na mali ya chama suwa te. Watu wa kuliwa ndeni. Na continue na kupotea mambo ya kima bobo. Ndio na mabiro na karamata. Hata mwana rakate masaka bila rakate kila ndeni. Soma ngome na bobo la cher. Ile ko cher, bien parti. Mama hata nasema ya mwa pia kokita. Leo mama iko mitala mkesenza osuka watu. Bana kazolia malala tola la ganzala bipasi transport yango emati osuka watu kapata la iso kamui oza bi oke na kufa watu toke na komo atu na biso ata la pepe ezolela ba mama bazolela koteka eza tala mwa meloko la kena o limbonga malala ekate na maboko wa papa bazola la te biso tala ezate kolie ezate atu na biso ata la kolete lede moto kuanga atu na biso tuna mibaya biso bisala ya na Kongo papa basala biso bakata luka ngoe to suka watu ana loje zate mutanga ya manuwa zate so bipasi na biso bakata hizo kama sala hizo atuka na ebite na lobika ka o wana lobi o mwa ita na sakina o yango wana tuka hata wakuna mboga kata la vile
mboka ezokende kokufa population azolela azosouffrir nzala eloko liboso nzala ye ase alobaki ke ntango ya kokota population ekozala na kolia social yango tomoni yango te ekola masango twame ekola fufu twame sikoyeisanga komema komble na wenze bana baolala nzala bakomi kolia baloso bonai bana babela kuashereko oza na susi topela kuashereko sate ya 50,000 okobandana kotiango na ndako voilà courage choko bana babela courage choko voilà mama lobi eza pasi mingi ya solo bandeko. Alors mes chers amis, ezali ya pasi mabe kaka bandeko bayokaka te tant tono bandeko bo partager bo tili bandeko na bino tato yo un jour de plus et pas Chilombo ezali dégâts na dégâts chaque jour bozo tikela un jour de plus eza pasi na mawa et loko moko et ko changer la Congo te Félix azali problème ya Congo. Je répète encore, le problème du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors, à quoi on s'est transformé comme ça du jour au lendemain, à comment solution? C'est pratiquement impossible. Bon, moi, il y a un testant partout, avec aucun propriétaire qui dit, a sali autant de voyages. Il a voyagé, avec Lemba et Kolemba, avec papa la Lembi, il y a des choses, aventure. L'avion, na pilote, comme on a regardé, non, alors que na donc le Lucas avec le sel, Mokwayana, et tout ce qui bino bandeko, avenir na bino, boza ba architecte ya vie na bino. Bon moi si ba ko lelaka. Et si on bandeko bino ba basi ba lelaka, basi ba solé pai, bana ba solé pai, ko sala kinumba, pour te ba desi mibali na bango, tala ba mama, ba ko lelaka, mibali ba sala ka, timbelo ba sala ni. Sur la monde comme moi, mon type bonjour les gars na point APC comme mbango maman ko sana choité a ko céder poté a ko zo wapi ye mo azodela déjà bana ba ko fato asarani voilà bandeko ateki nzoto ateki mebeloko papa na poka pe asanga na mama botutu wana ndoso et puis papa allez bien nzoto soda allez bane bile bane ba boire les kaka moi bière mo na sima na poison papa ye wana pe allez soda na ko na yetina kuna allez boire ye kuna boko ko kundai c'est comme ça. Tant que nous avons bango, motako yoka zate baka nzoko sa bango. Tandis que kendaka nzokate de tout tiba. So continuer à petit fait ko bomba ba Congolais. À petit fait ba tout so ba stratégie ba bombi binonzala. Pour que so moto libunga na nzala oyoka na oya. Oko yoka te po do lukana libumu. Et ça qui pleure à montaki to lo ba wa plusieurs fois. Bandeko, nous allons vivre wana, et ça plein ba tout les occidentaux pour être l'air nous allons peut-être abîmer ma casse. Bon, on a su ma camo fait Félix on a non ah ata ya va de la malé sa biso nous avons été avec le ça le ba graine. Bon quel bon graine, tu te vois le col ba mboa. Allez, et c'est il y a qui na pese que ba ngo bilo ba c'est comme ça. Ba benga bino pour vous partager na ba de ko la bino il y a un reporter qui s'est indigné face aux incompétents. Incompétent et tout le monde va espérer. Madame Sousa, tout le monde qui Rwanda, n'a pas signé d'accord dans Rwanda, Rwanda va au titre de la mission papa, Rwanda va au titre de la mission maï, Rwanda va titre de foufou. Ah ben, Rwanda va passer de foufou, empoisonné. Rwanda va tirer empoisonné. Allez, ma bouza au film à Bana, voilà, malnutrition, c'est ça. Alors, faut qu'il y en ait, faut qu'il y ait biso moko, biso rabino, pour que tu sois débattu que plein banguna, et ça va bon, biso à petit fait, bah si c'est biso à petit fait. Et alors, en réalité, non seulement ben l'écho, surtout qui te tel et bien, partout qui, bakei, basuba, comme on voit comme un mot à la biso, malembe, y a une stratégie. Il y a des gens qui ont exécuté un chef coutumier, moi, pour faire histoire bantou. Et c'est ça qui est en haut, joie partout. Tout le monde est en haut, le chef coutumier, comme on a Félix Kabila à l'époque, Bazaya Bango va monter, Baza na Congo te. Baza na Congo te, Baza Bango Kocha na Kimas.
na ndibela biso dimate voilà les résultats tokende toka nanu nini ezali koleka na kati na mboka tokoti na kati na Congo central na kati na Congo central bandeko kuna bakolelaka na kati na Congo central balobi awa lobi ke totangi communiqué des autorités de Mbanza Congo sur le faux roi Congo. Voilà, communiqué là-bas officiel, la majorité des chefs coutumiers et rois dans les territoires de Bantou sont des faux, des étrangers ou des hybrides installés par les endormites. Voilà, yango batinde biso yango et ba mama pe balobi baloba na kati kuna SOS balancé balobi qui a solo alerte bandeko na kati na Mbanza Ngungu ba Rwandais sont installés avec des chiens qui mangent même les chiens du village. Donc c'est ba ina ba chien et donc il y a ba chien village. En ce moment, le chef du village qui avait vendu 120 hectares ne sait pas expliquer les villageois et la famille venue de Kinshasa. Donc voilà. Bref, bango moko storon donc chef coutumier wana bango ba pesa ke confiance à 100 km 100 hectares, il y a un belé et par là, pour les salénines, allez, ok, battez biso, allez, rasez-moi tout ça. Allez, babel raser ma cimetière, babel raser tout. Pendant que effacer trace, il y a un nani, il y a un coco, la biso pour être tous dans la sans protection. En 21e siècle, tout ça pour le bango, bandeko, bazako yokate. Voilà. Matuba kwenda kutukana wao bazenga bantu mongo bakala wao basala vyoli bantu mvindu kimataja bantu makumi bona lobby plus wasala plus kasana kati simtiere bawudidi nzonga wudidi kyoka bantu pesa mjazingila yamni yani leta kwete na lemikanda la beto mfasi kamila yiba ya mfasi kada tukamona bana class bakatu kidi matata teka mkatu alifoso yambika kaleta yanda na beto kwa kula kuna yedifumu kwa na Mungu na uzabwa kijuda kutunguta zambasi mshezayani uminiti mimi mbima doga menipezi sakuna mazuzi tuele bakutu yangu bila keo batio bisitu kabazolele kubatele mtoto wa usidi wa beto kabamuni ya muntu kuna kodogo bamuni mungu bafetibonda bantu muzenga bazenge leta wababeni deja mikanda babena le mukabna kabena kutuye kuluko bakuba bantu babeto watuna dai bantu bakutuyanda lako dala mpasi bana bikuta bata sukula bikuta batukana masavon donc poso kutuyandika kaleta koni où sont partis les députés? Où est parti le côté humanitaire de Makongo? Ces femmes, ces vieillards n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus rien pour se vêtir. Nkula, les déguerpis de Nkula vivent dans des conditions inhumaines. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Des femmes qui ont des bébés, des enfants. Ils n'ont plus rien à manger. Ils avaient leurs champs. Mais ces champs-là ont été détruits. Les gens qui entrent. Alors, moi, je suis makila bandeko na bino eza na maboko na ngate na kauka munoko plusieurs fois comme ça bino makambo bandeko toza batu toto banyama na tanga bandeko na biso bazoko yokate bino bozo penser que oui si on a tiré comme moi $50 et nous a solution c'est dans $50. Le mal est trop profond. Mal est trop profond que bazo boto la biso mboka. Ba boto la biso mboka peut-être bateau yo ya ba villa ba villageois bandeko na biso bazana information te. Bazana information te. Na tango toko lobela bino te informer-les. O bazako kanisa bandeko na bango o l'État kotinda baba ndeko na bango te baba nguna e bato na baza cahier de charge bana mission na bango ko exécuter ko effacer ba bantu boko risquer le jour papa maman yo betaka na yo
pomme de terre na yo awa soko mwana émission papa sabi ama kamala bino wana trop comme un jour trop comme un jour même chose non mboka ndo bateka yango te nana teka yango bateka ona chef coutumier na bino boza sula mboka to ke kuna simena no tela cimetière koko na ngai cimetière koko na yo bavunzula tango yango nako lobela ka bino wala ba papa sa bino le balikambo finga ye na bano considérer yete ba bano ko loba yo lingo tala TikTok balakisa ko mipende ya basi balakisa ko bilamba balakisa ko yo kantine yango na solution wana eza des distractions à côté de biso na kati ya réseaux sociaux po ete ya makambo ya solo boko bato batala mingi te mais soki na distraction na changer stratégie ba jeune fille na olakisa ndenge kolata ndenge basuni okomona batondi babana kopiaka omoni ba rouge à lèvre omoni système omoni kotia bakotonda plein et on le blâme musicien comme biso toza toleka kuna en tant que producteur si on le blâme ndule ba kozala batondi plein ba yoka dan makambo na mais tant makambo ya venir na biso avenir ya mboka eza awa tokoloba nana kolanda moto akolanda sa te bato nyonso bapréféré balanda kaka oyo ya bango baza kopense ke eza réalité mais eza réalité te yango tokolobelaka bino tout le temps bandeko on travaille pour vous on travaille surtout pour nos enfants bandeko toujours travaille pour la biso na bana na biso tant on travaille pour la biso na bana na biso bachaîne ebele bamonta na kati na YouTube bachaîne ozali pour vous distraire mais bachaîne wana bazo pour distraire bino baza payer baza péché babundisaka lokola oyo eza te na moment oyo babloka système tout babloka système tout na chaîne oyo système okoma biso ozwaka mwa 2 € wana nini babloka nyonso babloka mponi parce que pour nous décourager mpona kodécourager biso bloqué ye akozala décourager akosala soute. C'est ça le système qui se passe là dans le niveau à YouTube. Mais quand on dit des choses pareilles, biso moko to contribuer, biso moko to sungala, to la besoin na bangote, biso to sungala. Pour être to foot internet na biso to réseau de baroka. Exact. To le baron connaissance, sunga chaîne na yo, aider chaîne na yo. Non, to voir misa comme un bon. Combien de temps qu'on pour la kosala ka biso ko la musaka pour te sauver nation na biso Congo bande ko baza ko comprendre te voilà bande ko biso pe to lemba pété to l'acheter pour na mabele ko Congo pour la bela banko ko biso to ko bunda na ngoti na suka alors to se la pe la biso na bino nyonso ke bande ko to tele ba biso nyonso ko moko to bunda na mabele o banko ko batikela biso na Congo alors ce to bunda la ngoti moto mususu akobunda la biso na yango azate. Alors, s'il vous plaît, de temps en temps, vous sur la calango. Toke wapina toke na katina mboka bandundu. Na katina bandundu na bakata kuna nili susu. Ndenge moko eza ya pasi na ya mawa. Le territoire de Bagata est la première entité territoriale décentralisée proche du chef-lieu de la province d'Ouguelo. Jadis, les véhicules faisaient 30 à 45 minutes pour parcourir 135 km qui séparent la ville de Bandundu à la ville de Bagata et continuent le voyage pour Boulungu, Massimanimba, Kikwit, Idiofa et Gungu. Aujourd'hui, il faut 3 jours pour parcourir 135 km qui séparent la ville de Bandundu à Bagataville. Une entreprise avait gagné le marché de réhabilitation de ces tronçons, mais ces travaux se sont arrêtés à mi-chemin, c'est-à-dire à 30 km pour des raisons très obscures. Des véhicules de cette entreprise à déconstruire sont visibles avant d'ouvrir chez un Kadhafi bloqué faute de paiement. Les gens de cette entreprise sont portés disparus. Parcourir aujourd'hui cette route en véhicule devient donc impossible. L'unique reste la moto. En cette période de saison de pluie, doit avoir des bons muscles pour atteindre les dévules et surtout évacuer les produits agricoles tout en dénonçant les détournements de l'argent de cette route par cette entreprise qui n'a fait que 30 km.
Notez que plusieurs observateurs dénoncent que les travaux des Fédéraux Bakata en Doudoville seraient suspendus par le fait que c'est le territoire de l'opposant congolais Martin Fayulu. Voilà, mes chers amis, ce n'est pas ça, mes chers amis. Nous sommes là, nous sommes gouvernés par des frappeurs. Et quoi, moko ya kati kolo Congo sanga ke wana na bakata parce que l'opposant frappé. Toke na kati na Kasai kuna eloko zate banzela ndenge moko. Toke na kati na Kivu. De Kivu toke na Butembo, toke na partout ndenge oyo. Donc ça dit toza koyeba te, toza batu to ba nyama. Tout le d'accepter 5 ans. Tu 18 ans, il y a une police canadienne qui qualifie qui est azali étranger, azali tout Rwandais. Tobaki et police tout Rwandais. C'est pas ça on va collander les lots pour te voir bosser de ma campagne de gâter. Alors à détruire qui tout, à bomba qui nostre, à cause qui bat, 5 chanter, modernité, bani et l'autre mot salama et satena les lots. Félix aye bolui mwana mboka to soutenir mandat de boso na kati na mujimai ata nzela malonga te à 10 km ezate na bandundu yango bako mwana ba ko nyonso ezate bobsanga aye ko salani kako yiba e bo vandi pe wana motema mabe bandeko bako nuko maka na ba province e bo zona pour ko ba ke fatibe bisangi bino. Les besoins qu'on coupe ça wana, besoin qu'on maudit bana na bino. Boko maudit ma génération future na bino. Bino moko besoin de tirer la carte na malédiction. Pour être bako coupe c'est le au la carte, bako coupe ça malheur na yo, au kanise que les autres coupe ça wana, yo aux 200 francs, yo aux 500 francs, au bonga te. Pour ba mingi besoin comme la poto awa bango lelo bana ngo souté. Mais tala ba de gueule ça, bango moko baza ko lelaka passe. Voilà, pas si peu ma komona situation nyonso to ko vivre nango na kati na Congo Kinshasa. Est-ce que wana te to kende ko luka ko yeba est-ce que na ko ni ya pays oyo ke partout bazana malamu ba ko liaka bien ba ko melaka bien ya ko tala ke oyo nyonso eza ko lekaka na kati na pays ko Congo esengeli ezala ndenge wana teme quelque part na kati na mabele ko Congo bato kuna baza malamu ezate bato nyonso ba ko lelaka poete ya solo dégâts KO na 4 points ya kati ko Congo pour la bande ko biso bango moko baza na kati na bobungi total ba yebite tala tokei na kati na ba camp o ba ko benga quand ya ba déplacer na camp ba déplacer na kati na Goma bota tunakutana mu block kisha kufia ndani nikiona mwenyewe mu block 71 inakilisha inawezekana ke njala hii ilimuua paske hakukuwa na magonjwa fulani na anapatikana mu block 71. Vraiment wakubwa mtusaidie sana. Assistance humanitaire inakuwa kidogo mwika ya Bulimba. Voilà, quand déplacé batu kufa na nzala. Akufi na nzala avandi nzaleleki moya biloko koleza te moto akopesa biloko koleza te akufi omoni ebembe elali wana na kati ya kamba déplacé moto akoasiste ye aza te l'état aza te eloko moko te ebembe elali wana moto mpe akokunde eza te débrouillez-vous bakomona la malédiction bakomona ntango bino bakokumisaka fati bere bomona bamilimo abateza kokende likolo na bino voilà ezala epesa moko na bino mateya po eta comprendre ke yo oza kokumisaka yo olobi ke tour na yo malere ya bato nyonso liwa ya bato nyonso eza na kati na maboko na yo papa maboko na yo mama po ete yo nde moto oya kokumisaka babétise e babétise wana nde moto eza kosala ke lelo bato ebele baza kokufa na kati na bele Congo baza kolia te. Alors bandeko bana somi Congo ya solo te ezali ya pasi na mawa komona ke situation to ko vivre nango bandeko ebele ba koyeba te ke biso moko to ko boma to bomisa bandeko na biso santo yeba ke bandeko ba ko kufaka biso moko tozali komona et tozali ko encourager ba petits oyo ba tilomo akosala na ba master na ye pour que escroquer mbongo ya l'état. Donc
Voilà, manga ebimina elongi ya moto, manga azwi peza elongi ya moto. Bako kamwa likambo nini oyo eyeke mwana manga ebimana elongi ya moto na zolo na miso na nyonso nelongi ya moto. Bako lukaka bayeba euteli wapi mwayeba zwa réponse pe ezate ya makambo si ya nzambe po ete manga ekomi moto. Alors bandeko bana somekolo Kongo ya solo te nyonso tolobelaka bino esengeli peke moko na bino ayeba tokeye na wapi na kota banani oyo bakobengaka ba M23 ba M23 bandeko mosusu oyo ya biso bampinga baza kuna pe chasse à l'homme babandi kotrake banani oyo bakobengaka na kombo ba M23 bakangaki moko et voilà tomona nano ndenge nini moko bakangaki na kati na kote na mboka na biso sort na ye ezali nini. Voilà image batindelaki biso. Alors tola M23 njo huyu mina remercier afande etwa courage na wasoda wote mina wa remercier hii ni general de brigade Constantin Kanani Werabe. Hii ni 4e division ya Kopako ya general Kirikicho. Tuna remercier kuona ngizi mzee wetu Papa Louis alituambia kama tutumike, tusaidie rais, tutumike na general Kirikicho na tufanye kazi ya kuweza kudemantele au wavio wanapenda waingie kwenye mana. Na leo tulisema viitika vikadalo tutapiga ambush mpaka tupate mga M23 kwa sababu barabara wanao watu kudulima ya Ndumba. Na leo M23 tunamubana Aisha Avue mavideo siku alete kama M23 anaitika kama yeye walimtumana mkazi ya Raselima na wako na mabunduki na bunduki yake alificha kelke para kwa barabara. Ndio tulimkamata, tunaambia ba autorite huyu mtu kuna maneno mingi sana, iko na vitu mingi na aweze kutuletea kila kitu. Sisi hatuko kwa jabu wao tulipana mateka, lakini tuko na mamlaka kuachia kwa wakuu viongozi waweze kuwainterroger na kusema kweli ni nini chanzo gani ya watuma. Na hiyo vraiment tunasema merci sana kwa soda wote. Mwisho kama hii nchi ni yenu. Voilà bandeko wapi tokei na kati na mboka Brazzaville. Na kati ya Brazzaville ya solo te bandeko tanto bandeko ko bele na bandeko na biso ya Congo Brazzaville pour le savoir que ya solo chakuri banga les juin de ko sekate. Bandeko Brazzaville bazwa ka ngolo la maseki. Bandeko na biso Congo Brazzaville bandeko mona ke makambona etali bangote bango baza bien comme na Angola pelelo bandeko etali bangote baza na bango bien. Nzoka te batuti bakote na biso déjà na 4 coins ya Afrique centrale, na 4 coins ya Afrique. Batuti bakoti bazali kosala terreur na bango pour ete solo bazala plan na bango ndenge nini bako déstabiliser Afrique centrale babantu. Nous sommes en danger mais batebele o baza koyeba te que le danger est déjà installé na katina mboka ekolo Congo. Alors na katina Brazzaville bande bakomi kolela tolanda mama oyo na katina Congo Brazzaville ndenge nini bakomona arrivé présence ya batuti na katina Congo Brazza. Les Rwandais nous ont doublé. Les Congolais connaissent le dommage. Les Rwandais nous ont doublé avec force. Ils ont doublé nos mamans, nos soeurs, nos grands-mères avec force. Les Rwandais. C'est pour dire que quand j'entends le mot que je ressens au fond de moi. Moi, le bureau du CICR, de Tunisie à l'époque, nous on vivait dans la rue Président Monganda, on était côte à côte avec ces Rwandais qui nous ont tués. Il y a encore des ossements jusqu'aujourd'hui là où on a fait nos toilettes. Notre parcelle, c'était une force commune, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Et en 2018, j'ai rencontré des amis rwandais qui m'ont dit que c'était les Rwandais de l'autre côté, ceux qui étaient des communes à chez eux en 1994, que c'était pas eux. C'est pas grave. Aujourd'hui, ces Rwandais sont encore sur notre territoire. Ils se sont fondus dans la masse
Les femmes telles que nous sommes, on a fait les enfants avec. Bref, c'est peut-être l'amour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit des Rwandais qu'on a encore cherché pour tenir pour notaire. Je suis tombée sur une vidéo qui m'écoeure. Les femmes qui sont en train d'être chassées de leur terre avec des semences à l'appui. À cause de qui? À cause des Rwandais. Mais vraiment, vous qui nous gouvernez, est-ce que vous aimez vraiment le Congo? Est-ce que vous aimez le Congo? Les Congolais sont en train de gémir. Le fait qu'on aille à l'école, on n'a pas de boulot, ça, on supporte ça. On nourrit nos enfants à notre façon. Nous-mêmes sommes chômeurs. Les enfants que nous avons faits, ils ont fini l'école, ils sont chômeurs. Tout ça, on vit avec. Le fait est que Total, c'était Elf. C'est-à-dire, pile au Congo, nous sommes là, on regarde. Le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les routes ne seront pas telles si le Congo était bien géré. Bref, le fait est que les Chinois sont venus faire une usine de poissons ici au Congo. Le makwala, c'était ce qui nous nourrissait. C'était avec, on vendait le makwala pour envoyer nos enfants à l'école. Vous avez permis que les Chinois fassent une usine de farine de poissons pour aller nourrir leurs poissons. Il n'y a plus de makwala. Ça, nous avons supporté. Le fait est qu'à Fouati, les jeunes creusaient le plomb, le zinc, le cuivre avec leurs mains pour nourrir leur famille. Il n'y avait plus beaucoup de voyous à Font-Tchétché. Vous avez dit que les jeunes ont volé dans la concession des Chinois à cause d'un seul Chinois. Aujourd'hui, vous avez arrêté l'activité minière. Ça, nous avons supporté. Voilà, mes chers amis, il n'y a pas si nous sommes prêts à se victimiser, à pleurer. Nous sommes prêts à pleurer, oui, à pleurer, et les autres en profitent, et voilà, ils ont l'habitude de pleurer parce qu'ils aiment bien ça, et les comme ça. Non, donnez un peu à leurs politiciens et à leurs pasteurs, ils vont les calmer, rester laisse comme ça. Ils savent que non, en donnant pasteurs, en donnant quelque chose aux politiciens, ils vont vous... Et alors c'est parti. Pourquoi ils respectent les autres peuples? Pourquoi ils respectent les Ouest-Africains? Pourquoi ils respectent les Ouest-Africains? Parce qu'ils ont aussi que non, à partir de là-bas, ils ne blaguent pas. Moi, je joue en Afrique centrale des Bantous. Voilà. Voilà l'agissement des Bantous. Plairez. Plairez, ils sont patients. Ils sont maouais. Tokole la wapiko, tokole wapi. Bokole la. Tina suka bokoyeba. Bozela. Bozela. Soge yezo kokita. Ako bumbira bino. Bozela. Soge l'Américain, bino bozo kansake. Non, si on te sert ma vidéo, toleli, oui, l'Américain, mais ce sont des Américains qui sont là derrière. Ce sont ces Français qui sont là derrière. Cette histoire. Vous cherchez où? Hein? Vous avez oui, tu as sert ma vidéo et vous avez la diaspora, mais la diaspora va organisons-nous. Organisons-nous, toi, Félix Sassou se permet comme ça. Félix Silongo se permet comme ça. Lorenzo se permet comme ça. Parce que devant Bana, ignorant. Devant Bana, la population, on va y avoir droit à Bangote. Vous êtes prêts seulement à demander la facilité pour demander les Congolais, les champions, et les Bantos, les champions. Mais ça va moins aider. Pas si on m'a été au conforté, maman au moins été, oui, Tinda. Mais le là, bango, dans le bien, beauté, le mot, c'est un quartier mobimba, bon tomboka. Par contre, il y a ma cité, et bon, moi, au Koufa, ma cité. Oh, bako bomaka bino na nzala, ma cité. Boni baton ici, on a coupé la carte na Goma, ma bête massasi boni. L'issacité, nous allons bomia. Combien on va l'accepter, ça va la vidéo. Et bon, on va bomber, mingba ko kufa kuna, sans que va publier vidéo, bâtir de la bus en côté, boni. Et belé, voilà mes chers amis, c'est là où je dis tout le temps que Kibololé, la bus, ils ont comment vraiment trop exagéré. Kibololé, ils ont comment exagéré pour te demander que Belé va s'appuyer, Biso Moro, tu as 4 origine, il y a créé passe la Biso, et tu as le cas de Moussouba Suma Biso. Mon Moussako Sugayo, et pour te battre, nous sommes qui les a liés à ma peau, la bino. Batamo qui baza qu'on lié à Occident, le nom baza qu'on vivre mieux. Oui, parce que vous êtes des idiots.
Oui, parce que nous sommes des idiots. Et ils en profitent, ben, comme ils sont idiots, ils ne comprennent rien, mais voilà, allez, amène tout ça ici. Derrière mon président, il y a le côté, président, il y a le côté, ça sont les père d'Emmanuel Macron, Félix Tshilombo a père d'Emmanuel Macron, Lorenzo a père de Joe Biden, a père d'Emmanuel Macron. Et il faut sacrifier la population. C'est la population, on n'est pas tomboka, non, les cas, Burkina Faso, les cas, dans Niger, Mali, dans Sénégal, c'est là où il faut arriver. Si vous avez un comme ça, et aussi là, mes chers amis, et ça y a passé, et aussi là, quand jamais, parce que Baby Bango qui va aussi les sacs à route pour bien vous revendiquer rien. Baby que vous êtes bien. Vous êtes bien. Quand vous êtes monté dans votre tombeau, vous ne revendiquez rien. Bon, peut se dire, bon, peut se dire rien. Et vous pensez que oui, il faut avoir des leaders politiques. Mais les leaders politiques gagnent bien leur vie parce que vous êtes des idiots. Les leaders politiques vont gagner vie bien parce que vous avez devant et vous avez des idiots encore la bino, vous avez conscience exactement tout na bango va venir na bango te non il faut que bato musuba ko bunde na bango nani akolinga ko tangisa makila na ye un français un américain ou un pays mususu na mabel makila na ye pa na bino et bino mo bozan consciente na makambo nyonso eza ko legal boso na bino Bakoyate, mes chers amis, il faut que les autres vont voir que, ben oui, ils sont conscients. Ok, maintenant, allons les accompagner. Et voilà, Bakoya va accompagner Bisso. Mais attends, ok, Bisso Morona, nous, tu as limité, tu as côté karma bêtise, na la bousso, mais en tina, et par exemple, c'est pas que non, fournir le TikTok. Allez, pesaka ba cadeau, na ba salaka, ba vidéo TikTok. Et alors, Bakado, ça va motiver les autres d'être là très actifs dans TikTok. Et voilà, ça va aller comme ça. Et c'est comme ça que Baza va profiter d'ango. Et alors, bien sûr, c'est là que non. Et tous c'est là, ceux qui vont l'embia, ceux qui vont l'embia, et Bakoya ko songa biso. Bon, c'est là, ceux qui vont l'embia, Bako songa biso. Tous c'est là, kaka. Alors, Bakoya ka jamais. Pour te intérêt na bango, eza wana na kati na mabele ya Congo pour te tozali na babolole bazoba et bango ba ko profitaka na yango. Alors bandeko bana some kolo Congo ya soloke tokeila nu kolanda ba video na biso o tozwila kibino moke boke pour te na mona le banda ya mboka na biso pe makamonini oyo ezali koleka na kati na mabele ya mokili mususu zwaki image moko ya Sénégal et cela qui est intéressante banano ba sénégalais baza kozwa makambo ndenge nini ba sénégalais na mboka na bango situation eza ndenge nini na oyo ezali koyela biso liboso kuna na Sénégal même biso ke ba sénégalais balobi il faut bitumba bango na banani na ba mindele balobi nini tola na bango se marier, mais attendez, l'État doit accompagner dans ce sens-là. Parce que maintenant, ce que vous mettez en place, c'est une économie que vous créez. Parce que dès l'instant qu'il y a des enfants qui naissent, etc., c'est des hôpitaux qui ont bénéficié, c'est des couches qu'on achète par là, c'est une économie. Donc l'État doit réussir pour récupérer derrière. Donc, tout travailleur maintenant salarié qui prend une seconde épouse verra son salaire augmenter de 35%. Si la femme a moins de 30 ans, elle est 40% au-delà. Il faut aider ceux qui ont. C'est ça la vérité. Tout étudiant, à partir de la licence, qui se marie sera recruté en priorité par rapport à une autre catégorie. Vous vous présentez dans un service public, on dit oui, vous êtes marié, vous êtes priorité, c'est un critère en plus. N'est-ce pas? Alors, et en attendant de trouver un travail, ici, il triple de la bourse entière. Tout individu qui épouse une preuve de moins de 35 ans bénéficiera d'une bourse sociale exceptionnelle de 100 000 francs par mois. Le travail de polygame d'une catégorie bénéficie en priorité d'une promotion par rapport à
un autre organe. Toute personne non salariée est concernée et recevra un montant pouvant aller de 100 000 à 250 000 selon des critères qui seront communiqués basés sur le cas de mariage. Par exemple, un jeune qui se trouve en milieu rural, il a 10 hectares de terre. Il y a un programme de l'État dont le rôle. Voilà, bandeko eloko nini eza koleka na kati na Sénégal bitumba monene na occidentaux. Po ete occidentaux bamemelaki bango un programme ya LGTBQ+. Balobaki ke il faut bake bakoma ebele na mboka e bango balobi toujours pouvoir ya sika il faut to favoriser naissance, to favoriser to bota ebele po ete mindele bana bitumba ya koextermine biso limiter production démographie et bango non biso to accélérer yango donc bitumba ebandi ba bantu po ete bantu alobi te bango bazo limiter biso to bota de société to ko pédé to ko ba lesbienne banane tout ça biso so to favoriser production voilà base ya bitumba oyo eza koleka na kati na mokili et pas sénégalais ba bandi yango et balobi que nous ne sommes pas des hypocrites. Quand il y a Sénégal, tout ça va hypocrite comme les Congolais, va préférer le président de 5 bureaux, 6 bureaux, 10 bureaux, alors qu'on peut faire Kena Oyan, Kena Oyan, l'équipe officielle. Alors, il faut être officiel, exactement comme un bon banaté. Alors, Kanda et Pessi, français, comment polygamie, et polygamie, programme LGTBQ. Programme ya PD na ba lesbienne ba valoriser ngo bino ya basi mibale et to pesa kanda et pa ya occidentaux bitumba ya diable na bato na mokili ndenge nini e bandi pitakani na kati na masolo oyo eza ko to tala ndenge nini nikoleza liko ya e kozala son en Afrique centrale, oyo baza koyeba bino te biso TV bino. Alors il faut aller de l'avant. Alors bandeko aller de l'avant, voilà bandeko otela ki bino basango ya mokolo na lelo ya solo ke to ya kila actualité wana mais les restes to ki nan mo muke na Belgique te banano makabonini eza koleka na Belgique awa na communauté européenne. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Le masque tombe. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlons d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement avec des missiles en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh bien non, 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien à toutes les militaires possibles au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes, et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la commissaire, déchirez cet acte. Voilà. Alors, mes chers amis, en écoutant le message pareil, on a une carte dans le Parlement de l'Union européenne, basons de la vérité. Et que nous-mêmes, les Congolais, la carte à Parlement à Congo, silence radio. La carte à Sénat, silence. La carte à la population à Congo, silence. Mais nous n'avons pas grand que oui, la vérité est là. Et quand il s'attaque là, il s'attaque à Nanani. À s'attaquer en France, à s'attaquer à l'Américain, occidentaux non sont. Et les représentants de ce monde-là sont là avec vous, la carte de la Kinshasa. Siège à l'institution.
Ils sont là. Ils sont là. Donc, ils sont là. Vous les voyez que, ces bureaux-là, et nos frères, Nakati Nagoma, ces bureaux-là, là est là pour tuer nos frères Nakati Nagoma, Nakati Nagoma, vous les voyez là. Ils se promènent là. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Et on ne comprend rien du tout. Toujours comprendre quel genre de peuple tous allés, quel genre de mentalité, quelle aliénation au XXIe siècle, oh que bango balobi que non, mayele na bango le Syrie, mais yona nous en a quatre bololé, na kuzoba. Tu dois faire quelque chose. Mais si ça y est, mission Boyayoki, m'a fait pression de Kanda. Et pression Kanda, maman, pour ne pas pression Kanda, pour dire que ma cabou fait. Oui, c'est vrai, il faut pression Kanda, mais il faut tomboka ou agir. Et pression Kanda était sur le Kanda, voilà que non, ma cabou Congo, agir, Lucas Solution, maman. Tous a plus de 15 millions dans les bandes. Ceux qui ont la communication madame entre Bissot, ceux qui ont la madame entre Bissot, ne m'a cambo ici là. Croyez-moi ma cambo ici là. Croyez-moi ma cambo ici là. To bouger, to tamoli, koluka, wape robe ta porte aux ambons. To comme koluka ndeango, to kede wapi, to lukto zwa. Jambo mona ki bananga. Le verra que Nairobi kaka au moins va policier belé aba que du kalambo musul pour celui que biso mo ba congolais to bunde la mboka la biso to sangisa po to bunde la mboka te ngala baseba ngala na ba oliate ba oya kuna ba olia acha ko te banda bitu me banda ba mi kutwara congolais ba boma bande kona ye aya kuna koma na Canada asoma ndako na Canada asoma ndako na États-Unis asoma ndako na France na nini ye para ya mwana ki aganya nzoka te mundela kosa ka kiwe sakiye pota boum c'est ba repère pour de yatika la occuper la mboka na esclave à comme esclave na France à comme esclave na Belgique na Australie à des pays kuna pas comme esclave donc mboka ne kuna ba si ba zoa yango les ra que le premier tu viens d'où? Oh mais mes parents allez dégage à comme ko lela et moi bino mais ah oui quand papa c'est là non le bino bondima qui était ah donc beaucoup vivre yango mingi ba ko crescer ba mino. Voilà, matondo la bino nyonso ya solo keto ya kawana po ete to la sabandeko oyo ara posa ko sunga chaîne na biso to sala ko sala de point de Congo. Et puis l'école Congo ezali personne physique te et sengeli na biso ne bato personne physique to sunga po ete to chaîne na biso et marché. Voilà, numéro ya compte ya ngwana bandeko batuna kepele papa sala ti ya numéro compte. Papa ça, le numéro compte vaccine d'arrêter. C'est une goumine de suyer. Qui n'a pas la dégaine. Au PS explication, au comment on a contribué, il a été à l'égard na bat. Vraiment, tout ça est payé, mais ils ont soli pour n'habiter. Mais quand vous êtes un jour, pour retourner dans la bus, on a bilan, bah, oyo, bah, yebi, importance, yamboka, écolo, Congo, voilà bandeko to suki to pesi matondo ba e banso o ya solo te ba pensa que chaîne la biso pera besoin internet courant to pesi matondo pa na mbuta la biso MKN to pesi matondo e pa ya mama na biso ana lusakweno to pesi matondo e pa ya papa na biso Emmanuel Yeko matondo e pa ya papa na biso Facilité di matondo e pa ya papa na biso Mikael Mukobo papa na biso makambo to pesi o sako matondo pe pa ina yo to bosanite mama na biso bijou tesinga to pesi o sako matondo e pa ina yo to bosanite ya solo bandeko nyonso bas pensera chez la biso papa mama na biso Maria papa na biso Willy la carte de Dallas matondo le sako pa ina papa Benjamin to pesi pe yo le sako matondo e pa ina yo matondo na boyo pense mama Espérance mama bijou tesinga ya solo zama pamola bino ba o nyonso boye baraki ya solo esenga peke to futa courant na internet pour bino besoin information. Voilà ingeta nzambe apambola bino alors to kutani mokolo na lobby ya solo to komiko tika pe moi un jour parce que ouais
lobi tokosala émission te tokozala l'émission mokolo ya lobi jeudi vendredi tokomi kosala ndenge wana po te tokomi 4 te alors tokosala émission mokolo ya vendredi lobi émission eza te matondo ale mboka bino ingeta ibobo